Le 8 mars, c'est Baxelinga, Mambwebele, ben Mamatea, Bate, Biso, on a yébete, mais na yébiongo. Moi, ça rose à l'endengeni devant mobile, na yébiongo na anzela ya le 8 mars. Donc, il est kelinga kitoko, initi kutako la takata ba pantalon, ko kinala en église, na préféré que na la takata ma puta, na kela en ta prière. Ah, moi de mars, moi si liputa zaramide les belé totongi sakaro, ton sango robe, ton sango jipan, ton sango pende na lati boé, liputa na libaya rande zalaka. Totongi saki bongo to lata ki pe to feta ki eleka ki bien rande zalaka. Comment on peut loba? Et la journée kate qu'il faut mutuka la taliputa parce que to la taliputa déjà chaque jour. Moi de la femme et lui ko bateka il faut to la taliputa. Donc moi de la femme peut-être sous ma casse le sous na mayele ya koyeba ke moi si azaka te mutu ngo na pas bota ava mutu na kata société ko ba s'appelle implice na vie ya bato. Bien voilà, topesi bino mbote balandia chaîne na biso 1G4 Cadence TV, ya les boss, le grand visionnaire Pati Libondas Acha Mopepe toujours. Toza la mwana biso ya ba femme, moi ya ba mama, tozo lobela toujours pour na mwana biso, tozo kopesa ba implice na biso na moi oyo, moi de la femme ezolo bani na ba mama, ezateka liputa. Toza na micro baladère na biso ya 1G4 Cadence TV, tozo pesa micro na ba mama, ba loba oyo eza ko porter bango na moi oyo ya ba femme, moi oyo ya biso basi, yango to telemi lelo na micro 1G4 na balabala koluka ba mama nde ba loba. Ba maman de ba loba biso ba maman de to loba na moi oyo à vous à suivre micro maman na ye pa na bino ba maman moi oyo ya ba femme moi na biso ba maman po na yo et apporter au nini na moi oyo opesi biso nanu kombo na Comment la Myriam? Le 8 mars, c'est Baxelinga, Mambwebele, ben Mamatea, Bate, Biso, on a yébete, mais na yébiongo. Moi, ça rose à l'endengeni devant mobile, na yébiongo na anzela ya le 8 mars. Donc, il est kelinga kitoko, initi kutako la takata ba pantalon, ko kinala en église, na préféré que na la takata ma puta, na kela en ta prière. Et l'équipe vraiment bien. Mais elle a teli en ma puta maman, yo mona yo e pa na yo. Et là, tu as maputa et pas na ezala ndengeni poto moni maputa ndenge beta maki somo maputa beta mi amikuse ya ndenge nyonso me yo pona yo liputa ndemu te kokyo pesa implice na vie ya mwasi. Non, et vous en liputa peka te mais faut ça ya ila teli net ngana la te nanga normal jipa mkuse te ni te la te ki liputa mutu na mutu azana foso na mimila ravina. Ah. Merci maman na biso. Bonjour maman. Bonjour. Okokyo pesa biso kombo na biso toza kombo na yo toza na 1G4 Cadence TV ya les boss Pati Libondas. Tozo kolobela mingi ba mwana biso ba mama. Mama moi sinde balobi nde liputa. Mais po na yo mois de mars elobika liputa. Kombo na nga masele. Masele okoya mwana kintiako ya solo na komi na matete. Moi de mars, moi si liputa zaramide les belé totongi sakaro, ton sango robe, ton sango jipan, ton sango pende na lati boé, liputa na libaya rande zalaka. Totongi saki bongo to lata ki pe to feta ki eleka ki bien rande zalaka. Siko question nange zali, moi oyo e bakiseli yo nini, conscience non attaque mère, na ebi ko za mère. Na se tromper aux amers non. Donc attaque maman, moi où est porté le nini le cola implice ou quoi la évolution ya vie ya qui moi si na yo en tant que mère évolution nini est porté na moi où ya mars et pas na yo. Bon et bakiselinga ka mbula to loba ne to bakisaka ba mbula mbula aji ya rozala mama ya robenga mama donc bakiseli biso mambwebele moi bwania moi makanisi pe ya oyeba ndenga ko gérer ndako etake mama kana ko loba yango wana siko pona balandio baza kolanda biso na chaîne na biso ba mama pe bazolanda lokola yo olobeli ba mama o bazolanda biso olobeli bango nini lokola contribution na mois de femmes o tozolobela ba mama nde zalaka babi moi de femmes eza moi ya biso ba mama do to kenda nango moi o mobima esengaka moi liputa moi robi do to kenda ngo penza moi mobima moi mobimba na loba
moi ekende penza moi liputa moi robe elinko bébé bengami mwana biso ti yango kande na koloba na kobakisa awa bengami mwasi faza moi liputa eza te ka okola jipi nini te mwasi ayebanaka na liputa mwasi ya libala ayebana na liputa lokola babiso basa mabala ya solo donc mpona yo lilobalobi libango kaka babakisa kaka liputa nde liputa gasto yoki nde bamama balobi mama mbote okoki opusana pembeni apo toza na mikro ya 1J4 Cadence TV tozolobela mpona mwana biso ya bamama okoki kopesa biso mbote pusana nanu kombo na ngai Maze Panthère Noire toujours na 1J4 Cadence TV ya le boss parti Libondas okoki opesa biso kombo na yo Promedi à Lomba. Loba makasi mama. Promedi à Lomba, autrement dit moi c'est Nzambe. Moi c'est Nzambe. Mama Promedi à Lomba. Na moni oza mama moi si kitoko na moni pona yo moi de la femme. Et lobi nini, moi de la femme. To mona ki le 8 mars yinda ki mabe. Mais conscience na yo e baki selio nini en tant que mère, fille mère. E baki selio nini moi oh il y a le 8 mars. Donc, premièrement, moi de la femme, journée de la femme, et l'iko bateka qu'il faut mutala taliputa. Et ça, journée moko, et ça ko valoriser. Donc, comment on peut le et ça, journée qu'il faut mutala taliputa parce que tu la taliputa déjà chaque jour. Moi de la femme, et l'iko bateka il faut la taliputa. Merci mingi maman Promedi pour la midi à Lomba. Et ça teka liputa. Mais ce que conseil nini okopesa en tant que fille mère na basi oyo bazota la biso siko na 1J4 Cadence TV go bazoko mona biso ezate ka liputa conseil nini ko bakisa lokola implice na lokola contribution na moi oyo ya le 8 mars. Donc basi balata malamu ba ko se respecter. C'est ça. Donc c'est tout. Vraiment. Tozo juger mututer o ezande moi de la femme basinde ba loba basinde bazoloba yo lobi ko se respecter moi si vraiment il faut ko se respecter yango ane loko na zui loko la point clé na réponse na yo nini o yo ko bakisa lisusu pona moi o ko nini o ko ki ko bakisa ta que fille mère na moi oyo eloko nini ya ko créer ta que fille mère oyo zoko okoki ko bakisa pona basi ba jeune fille lokola yo o baza pe ba fille mère lokola yo mingi ko bakisa za na hote mama Nele ka ona lobi wana yango wana mingi ko lezate. Merci vraiment merci na contribution na yo à suivre tozo tambola toujours na micro na biso 1J4 Cadence TV o eza mwana biso ya ba mama basinde bazoloba à suivre tozo ke tokomi awa liboso na ba mama tozo tambola ba mama nde bazoloba moi de la femme eza mwana biso ba mama totie micro na nzela micro ya 1J4 Cadence TV ya le boss ndeko mama bonjour nga mama Maze la Panthère Noire na ye na micro ya 1J4 Cadence TV tozo lobela mingi mwana biso ya ba mama na moni yo oza fille mère o se présenter devant chaîne na biso ya 1J4 Cadence TV. Bonjour, bandi balandi na biso ya 1J4. Ma komona nga mama Vero na tekaka na bota matete na za fille mère. Bon na pe na foyer na za na mobali na ngai. Bon. Merci maman Vero na moni yo fille mère oza na mobali na yo vraiment félicitations na moni yo na mombongo na yo. Moi de la femme po na yo en tant que fille mère et lobeli yo nini pe bakiseli yo nini na moi oyo ya mars oyo ya journée ya ba maman. Bon moi de la femme oyo po na ngai moi de la femme premièrement elingi ko laksabi elingi ko pesa biso ba droit na biso ya basi. Moi ça za eloko mo te ba ko wanda ko négliger na kala ni bande ko mona mo ça zanga tina mais date oyo pe moi oyo ba pesa biso donc eloko laksa biso ke moi ça za important na vie. Aza vraiment important moi ça vanda kana nda kutelo kwa ngai na za fille na mwana nga moko bébé Kevin donc ni aftekaka awa bona lukaka moi quelque chose na contribuer na mbomo ya mobali na ngai na mwana nga na bandeko na ngai
donc moi de la femme peut être ma casse lisusu na mayele ya koyeba ke mwasi azaka te mutu akofanda pa bota aza mutu na kata société ko ba s'appelle implice na vie ya bato. Merci Maman Véro Meta na réponse na yo. Na ba fille mère mususu tozomona le 8 mars c'est pas na bango ezaka liputa. Pona yo le 8 mars ezaka liputa. Le 8 mars ezaka liputa te. Le 8 mars ezaka liputa te da ko ke na bar te ezaka ko sombela mbasika te. Le 8 mars ezaka ko ta la capacité na intelligence na yo mwasi. Oza wapi olali toza ko lamuka. Moi ezaka mutu alala ka pongi te. Moi ezaka mutu alukaka. Mutu ya makasi nga pona nga le 8 mars ezo peta biso pouvoir ya ko telema ya ko luka. Moi ça mutu te ya ko la pongi, moi ça mutu ya ko luka. C'est ça. Vraiment na sepel na réponse non moi s'il faut ko luka. Vraiment le 8 mars ndengo lobi ke ezaka liputa te. Siko conseil ni no kopesa na basi o bazomona ka le 8 mars ezaka liputa. Conseil ni no kopesa na bango. Conseil na kopesa bato kwa ngana teka kana femme commerçante na teka kabila mala weza matete. Bo bima bo chika kolela pongi to telema basi nyoso ya Congo. To bima ba docteur ya basi ba ministre ba femme commerce ezaka te fota na bureau. Donc bima na wenze luke loko banda ko teka moi azali aza mutu alala pongi te. To bima ta spirituellement, ta physiquement, donc to telema to za makasi. Conseil na ngai ngwana. Merci vraiment Maman Véro na réponse na yo na sepeli bambote na ko pesa na quelques 2 personnes au balandi biso na chaîne na biso ya 1J4 Cadence TV. Bambote na ngai liboso na pesi maman na ngai comme ça moi de la femme. Maman na ngai Tibo ba Victorine bisiko oza na pesi bambote belé na pesi mbote na ba camarade na ngai nyos boza tellement belé. Sans oublier Marthe Massamba. Merci beaucoup. Merci vraiment maman na sepeli na réponse normal. Le 8 mars c'est pas na yo saka liputa. Te eza liputa te. Le 8 mars pona nga eza fête ya ba mama. Ba mama nde mutu batongaka foyer. Ba mama nde mutu batelema so mama telemi te eloko malongo eza te. Yango no mona kabiso ba mama toza toujours ya hotelema. Na sepeli na réponse na yo mingi. Siko nini oyo okopesa lokola implice na ba mama na moni ozoteka o bazolala ba mona kake mombongo eza eloko moko ya tina te nini okopesa na ba mama oyo baza toujours na kolala na bandaku pona le 8 mars oyo na mona biso ba mama okoto bakisa nini na ba mama baza toujours ya kolemba neti nga mama na deji na telemaka le 8 mars oyo et le 8 mars nazo bakisa implice pona ba mama o alalaki atelema mama azelaka teke papa kaka ke koluka po ya kopesa e esengi pe mama o avandi na ndako aluka pe musala to aluka pe mo mesa na e ata ndenge nga mama na deji nazo debouye bo nena teka kaboba ndako ekolala nzala te onyoso naza ngo dale besoin na ndako na kosokipe na ngo pe na kozwa compte soin na ngo. Merci maman Nadège okopesa deux personnes mbote po na ndenge balandio na chaîne na biso 1J4 Cadence TV. Na pesi mama na nga Béatrice mbote bisika azali camarade na nga Francine pe batu nyonso baolanda nga bambote na bino ya le 8 mars ya ba mama ba bonne fête na ndako bisika nyonso bozwami. Merci maman Nadège. Merci. Maman Mbote, nga maze la panthère noire, tozo sola mingi ka pona ba mama. O eza mwana biso ba mama le 8 mars. Tozo na micro ya 1J4 Cadence TV, ya le boss Pati Libondas. Nini ozo ko apporter lokola implice na ba mama o tozo mwana biso ya 8 mars. Nini ozo ko apporter o e bakise liyo, o e motiver yo lisusu na mwa o ya le 8 mars. Na mwa o ya mars. Pona ngai mama Gala Kaziamako nateka na Kinsaku na lobi po na mois de la femme le premièrement le 8 mars et d'ailleurs moi ba maman bazo pesa biso pe valeur tozali utile na société moi ça sengela tanga ayeba pe koloba ayeba pe ko vivre na batu na société ateka ayeba pe ko sunga asala babasi ba osala électricité da ba maçonnerie bazali dans ma camion sur journaliste bazali donc moi ça utile et ça te car pour ala ta liputa zola ta mutu faire ça na bonne manière ko vivre nanda ko eba pe ko zala malamu modèle nanda ku partout sika nyo sa ko zala yango na mwana oyo e motiver ngai se pesi ngai
bapesi biso toza valeur basi toza na valeur toza na droit tokoki kosala nyonso moto akoki kosala eza mibali bakoki kosala tokoki kosala mpe mosusu mpe mwasi asali koleka mobali eloko yango wana nalingi na remercier kaka na journée le 8 mars mpe basi tokondi kozala malamu te bakovanda partout esika tozali respect ezala na mibali ozala na mbongo to respecte mibali to bakorespecte baninga bato bon merci eloko ngai lingai yango wana. Merci Maman Dalla na yoki respect mingi ezala vraiment na ba mama. Po na ba mama o bazolanda biso o baza komona ka liputa nde yango wana nde eza mwa ya ba mama. Okoki oloba na bango nini? Nini okoki obakisa lokola implice epa na bango lokola conseil na ba mama o bazolanda biso o bayebi ka liputa nde yango wana nde mois de mars. Bon conseil na koloba pona ba mama mususu kutu baza kobundisa ba papa likolo so bapesi mbongo ya liputa te. Donc ba mama neza mawa batika boye. Soki papa aza nango te lata oyo oza nango me yeba kovanda yeba kotosa yeba ke mwasi esengai aza iti na société mwasi ayeba mpe ndenge kolata liputa yango ozolata yango ndenge nini ozotongisa modele nini oyo nzoto libanda olobi kaka otie piese elamba bongo te yango eloko nani koteya bamama bazala na respect partout esika ozali yeba mpe kolata malamu eloko yango nani kobakisa yango merci. Merci Maman Dalla opesa mbote ata na bato mibale balandi oyo bakolanda na chaîne na biso ya 1J4 Cadence TV. Bon nga napesi mbote na camarade na nga Maman Giselle Botela soki akolanda ayoka na Kawata Nicole napesi bango mbote na petit sœur na nga Dani Kaziamako soki bakolanda na libota na nga napesi mbote na bamama nyonso bakolanda mbote bayoko nga na lobi eza malamu mpona biso nyonso merci. Tozalaki na bino na chaîne na biso ya 1J4 Cadence TV bomoni nde totamboli micro mpo na bamama mwa oyo eza mingi kaka mpo na bamama tozofete mwana biso bamama ifo babakisa baimplice na bafamille na bango eza kaka liputa te nde ezosala mwasi ifo mutuna esala mwasi ifo kovalorize komipesa valeur mwasi eza te ke omitiki omibwakisi olobi te tikala lata liputa yango wana nde journée de la femme yango te nazotelemisa mama yo oza ya kolemba yo oza ya kolala tala mombongo bamisusu bazali bamama bango ye batelemi bamama bazolesa mabota na bango bamama bavandi bazoteka bazokobakisa baimplice na bafamille na bango ezaka te liputa nde ezobakisa baimplice na bafamille na bango napesi merte mingi na le boss parti libonda c'est toujours bafamille ya 1J4 Cadence TV. À vous vraiment bambote na bino ebele na pesi famille na ngai banungisa famille libota mobimba na Paris comme na Kinshasa bambote na bino na bakisi te na bosani te Suzy Landu soko leki na sosa te la pétrolière na pesi mbote mingi bisiko zali ezande mwana biso bo s'abonner bo partager bo liker ba émission zolekana na chaîne na biso 1J4 Cadence TV bokozala jamais déçu à suivre.